Ah, mais Nzambe yesinga ke moto même bino na paix aza chrétien. Bon nga na moni pe moto ça mais na veille azo dina ba danse. Bon nga me tout est vraiment. Awa na lina zongso na mokili. Mais kuna est-ce que vous fêtez à Noël? Abi Pona bino l'église na bino bozo baptême ni. Pe alobi bo baptiser bana mikete. Bébé, est-ce qu'on dit qu'on kufa na Yesu pe ko sekwa na Yesu? Bébé a relobate et ça maman baptême azo lobate nandimi. Ya ye retourna si ko Noël bo fêter ngo. Na bi ba musu ba fêter aka, ba musu ba fêter ate. Ya lobi non, on moni Noël et ça biblique. Noël wana. Non veut dire naissance. Well veut dire Dieu. Non, il y a sa date indéni. Or que chaque jour son moto a bongoli motema et ça Noël. Abibo ndé to fête à date wana Noël et ça mabe. Habité et ça mabe. Yebisanga na poser la question que bon on connaît yebisanga te date oyo to ko na enlèvement. Ou bien date à fin du monde. Tu le ba que oza Yesu. Yo lobi oza Yesu, Yesu aza Nzambe. Bon yo Nzambe oyeba te poani. Balamo na moni tableau bimi. Un tableau bimi nde abandi ko dessiner eloko landi schéma au bien. Bon yeba date te mais période ya enlèvement. Awa obanokuta na bitumba persécution okuta na tribulation. Awa eza grande tribulation te soudainement eza enlèvement. Effectivement paix wana tokokota. Awa lire na biso tozokende na paix. Parce que Nzambe yebsanga awa. Erbo le remarquer que bokoti awa. So bokoti awa. Erbo zokota na souffrance. Soki bomoni bozui président ya chrétien. Boye babie ke na simeza paix. Na Congo. Nzamba loba namba message nga nyoso na loba nde ba lobi omoni epa na bino na Congo erbo omona président chrétien akomi président net fachi ah président aza président chrétien et on est très dangereux hein d'abord bande ko Congo bazaka na kimia pezoya mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakola ke mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Oh, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers pasteurs, ministres de Dieu, enfants de Dieu, maman, papa, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci, autour de la parole, autour de ces témoignages de notre maman Déborah qui nous bénisse, maman Déborah, la servante de Dieu, la prophétesse, Sabina, de son vrai nom, maman Sabina. Chatona. Voilà, Chatona. Faut le maman Sabina. Oui, là, la bengue boyemo moi aningani. Donc, comme on a calé ça, la gamme elle est déjà ici sur ce plateau avec toujours accompagné de son fils, l'apôtre Michael, à travers ses cantiques nés dans Yambabango. Et je dédie d'ailleurs ces cantiques à ma maman chérie, la prophétesse Mariam, quoi. La prophétesse Mariam depuis la France. Nzambe na lula pambola yo comme église mission évangélique Bethel. Donc Nzamba pambola bana nyo surtout ya mission évangélique Bethel na France bisika bozali kuna. Donc to pesi bino mbote mais tozonga lisusu to pesa bino mbote bien la prophétesse et longona papa Guy la bala le sako à vous.
Allez, katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, katela. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko tuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? So nazara forme akoyebanga te. Bazana forme muso bayebanga. Nena gangi Jésus. Na kimbangu pona yamaye. Bala mwa bimisi ba rayon na miso. Miso komo ngenga yepe akomo ngenga. Ba rayon wane kwena nzoto nanga ngape na komo ngenga. Moya kopusa na te rayon makasi. Moya kopusa na pembeni nete. Tina malamoko esili lisusu. Azongi na elongi ne wana. Nde na tuni oza Jésus. Ya lobi olobi yango. Nabi siko ona monaki na trône ezaki nani? Abi o monaki na trône ezaki kanga. Wana nazaki na gloire ya Père. Awa nozoya na yo na lati nzoto abomoto. Soki naza na gloire ya Père okoka kotala ngate okokosolola na ngate. Po solola na nga bien il faut na koma mutu lokola yo. Nde na paramo alobi omoni ba rayon na transmettre yo eza parti à gloire. Nga na pesa mutu moko na pesa mutu gloire na nga nyonso te. Nga na pesa mutu gloire ndam. Après ayebsinga awa na lina zongso na mokili. Mais kuna est-ce que vous fêtez à Noël? Nga lobi ba musu ba fêter ate. Est-ce que vous avez un baptême? Baptême ni bozozwa. Nga bi ba mususu bazozwa baptême badinza bango na mai. Ba musu bazwaka yakopo mai. Ba musu bazwaka na moto. Ba musu bazwaka do ba baptême bazozwa batu na ndenge na bango. Abi Pona bino na église na bino bozwa baptême ni. Nga bi badinisa nga na mai. Abi kende koyebisa na mokili. Ba baptiser batu ko dinisa mobima moto na mai. Moto azoko ya na mai eza akufi na Christ. Bazo tombola ye, c'est-à-dire asekwi na Christ. Et puis baptême wana. Bazo dinisa yo na mai eza lokola mabe nyonso ba mvutuma nyonso etikali na mai. Babi omona na Bible te. Bilamba nyonso balatisa Jésus akufi. Mokolo Jésus asekwa na ngote etikala ki na kunda. C'est-à-dire
bilamba wana eza bilamba oyo ezwaki envoûtement na croix. Il faut etikala yo sikoyo so olingi osekwa na Jésus il faut otika mabe mpe alobi bobatiza bana mike te puisque bateme eza engagement moto asinye ke nakufi na Yesu mpe nasekwi na Yesu. Bon eri bozokwa batize bana mike engagement nini bazwi soki ozoko batize moto ayebi kosinye engagement te plus tard akobebisa yango bozela moto akola après bobatize ye abi est-ce que boyebi ke malédiction mosusu boza nango lelo bakarate mosusu ya mabe boza nango lelo ekotaki eri baopesa bino bateme naki bebe nabi ekotaki nini abi tala nde bebe aza wana bebe yoyo na maboko bazwi bebe bapese na mama baptême ou bien na papa baptême eri bazo poser ba question bebe est-ce qu'on dit kokufa na Yesu pe kosekwa na Yesu bebe akoloba te eza mama baptême azoloba ke na ndimi est-ce que bebe oboyi satana na makambo ne nyonso papa baptême andimi na ndimi na minute wana eza bebe alobi te eza motu mosu alobi na place ya bebe mais or que baptême eza moto azwila moto engagement te baptême eza yo moko ozozwa engagement siko conséquence eza nini moto aza papa baptême oyo soki azalaki moto akomela masanga direct a transmettre masanga na mwana so azaka ndoki mwana ope akokola na kindoki so aza monoko mwana ope akokola na monoko. Donc il faut pas kozwa moto mosu azwila engagement ya koza lokola témoin mais ya kozala te ke andima na place na yo il faut zela ya kola bebe ye moko andima azwa engagement wana eza place bayebisanga ke oyebi monoko ozala nango mama baptême na yo oyo apesa yo ndo ya Sabina azala peka monoko lokola yo mpe nasala yango expérience nakenda ti na mama wana me makambo mama wana azosalaka biloko nasalaka. Donc yango il faut kotika mwana akola ye moko azwa engagement ya ye kotunanga siko Noël bo fetango nga bi ba musu ba fetaka ba musu ba fetate ya lobi non omoni Noël eza biblique mais date eza biblique te. Noël c'est la naissance de Dieu. Quand Noël wana non veut dire naissance, well veut dire Dieu. Donc non, quand mon nom c'est la naissance, well veut dire Dieu. C'est-à-dire Dieu a été né. Noël, la naissance de Dieu. Abi mes dates eza wana te. Ngabi siko yebisa biso date. Alobi te no yebisa bino date te. No yebisa date ndeyeni. Or que chaque jour so moto abongoli motema eza Noël. Moto so ayambi Yesu eza Noël na ye. Na bibo nde to feta date wana Noël eza mabe. Habite eza mabe te. Eza fete bino bo organiser na ndenge na bino bozo fete. Eza mabe te. Eza lolenge nde to za na anniversaire. Nga par exemple na botamaki na le 22 septembre. Mais le 22 septembre on a sali fête na gate na kesa lango bien en novembre. Mais ça kanga. Eza penza mabete. Mais Noël ezalaki. Yebsa na mokili ke Noël ezalaki. Noël eza. Après aye ko tuna nga lisusu atuninga yoko poser nga question te nga na lobby pe mingi poser nga ba question te nga bi yebisa nga na poser question ke bon oko yebisa nga te date oyo tokoke na enlèvement ou bien date à fin du monde abi te nga yebi pe date wana te nga bi yo uti oloba ke oza Yesu te yo lobi oza Yesu Yesu aza Nzambe te bon yo Nzambe oyeba te poani abi nga na yebi te moto ayebi eza père na bisiko yo oza père te abi na yebi te mais nazo yebisa yo na kopesa yo ka schéma moko siko olati schéma wana soki bobandi kolanda schéma oyo
bokoyeba ke awa tokomi na période oyo ezali ya pembeni ya enlèvement mais mpo na date nayebi na nga date te après ayebisi nga bo nazotalisa o schéma mpe nazosalisa basigne mosusu mbala mo namoni tableau ebimi tableau ebimi nde abandi kodesine eloko oyo naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazanango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Pona eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makama bongo na Monde. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na Monde na ne salamate. Mama yebisa kai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta Nzambe pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, Pona Nazareta. Toi na système mbimbi na mbongo shingongo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. A dessiner ngo. Siko erazo dessiner nga pena otale. A dessiner ti comme na suka. Abi est-ce que okanga schéma oyo? Nga na bi na volonté ya Nzambe na kokanga ngo. Na kokanga. Abi bon ça va. A expliquer ngabo. Ce qui bon landi schéma au bien. Bon yeba date ite mes période ya enlèvement. Awa ligne oyo ti sukao. Bazo bengango vie terrestre. Ligne oyo ti awa. Ba ligne droite de sukao. Vie terrestre monde. Vie terrestre ni ndeni. Awa eto zalaka na monde makamanza mezate. Awa moto aza na monde nano akoti na bonzambe te. Azo sala makamu na mulenge na ye. Akokende ba, akomela masanga, église penze ezate, parole de Dieu ezate, bazo bengango vie terrestre. Awa ndenge matiboy pe tourner sukao. Bazo bengango église ngomba oyo. Eza église.
église oyo ebotami moto awuti na monde aye na église mais yeba bien église ebotami ebotamaka bongo te ebotama na persécution pe na tribulation donc yeba bien ke yo mwana nzambe ozaka na monde persécution ekoyelo te bakofingo te bakotiolo te mais ozokota église bituma sata ebandi wana ka bandi kotia lokolao awa obanokutana na bitumba persécution okutana ba tribulation awa eza grande tribulation te awa eza nde tribulation eza avant enlèvement grande tribulation eza après enlèvement mais awa eza avant enlèvement église ebotama na persécution bakopersécuté yo bakotiola yo bakofinga yo bakotonga yo bakokosela makambo neti mundeko oyo afingi mama Stéphanie eza persécution église ebotama na persécution église ekutana ba tribulation oyoka mibeko bosamba na haute voix te bosamba na ba groupe te bosamba na butu te so mikanda eza te baokanga église bamakambo wana nyonso fo bokutana nango mais bokutana nango bodécourage te boza na courage continue ka komata kodécourage te awa ozomata ngomba kote ozotiola ngomba mais kodécourage te so olota na butu ozomata ngomba eza persécution so olotaka ozotiola ngomba eza tribulation na minute wana kodécourage te suka nango kokoma kaka continue ka baprière continue ka kolela na nzambe oyebi awa eza bato ebeleka na covid-19 a bakwesi kondima na bango leta aboyaki teke kosambela te leta aboyaki groupe boza na groupe te mpona maladi wana ekokanga motu mosusu me kosamba bosambela me bato baboyi mpenzako baboyi basambela te moto na moto abimi mopepe na kosambela te nga na bazalanga na ndako donc bato baokoka tribulation te il faut kosambela awa etomata boyi bato nyonso bakokomaka na suka te ebele bakokweya ebele bazokweya na libulu pese libulu nzela eza mopanzi boyi likote eza libulu monene soki oza na kondima makasi te okweyi ere baopersekite yo ere baofinga yo ere baotiola yo okweyi nga bapersekitanga mingi nga na mikro moto azofinga nga aye koluka bapesa mbongo aye koluka bilamba donc me yo kokipe te persécution mpe ta moko ere ozokanga motema okoya ti bokomi awa na angle mikolo tozawa église na minute azawa na angle na mwa trou oyo toza kotelema wana toleki deja bapersécution mpe tolongi batribulation tolongi awa na minute totelemi awa sikoyo awa baobenga yango nini bazobenga yango ni spirituel ou ni de 3 jours ou sommeil spirituel donc ni de 3 jours ou sommeil spirituel ni de 3 jours oyo eza te ke 3 jours bo 1 2 3 te eza langage ya nzambe na kati nango tozotire trou chiffre 3 chiffre 3 tolobaki eza changement c'est-à-dire awa ni oyo c'est-à-dire eza na temps moko changement ekokota na mokili bato omona na ondire toza butu tomona na butu neni eza temps bozomona bato baoyoka soni te okomona même na période oyo bato babanotambola mitakala d'ailleurs bozomona o makambo na te lelo te depuis 2000 ans bapaster nyonso na teya bakondima wana amen lelo ekokisami nga nayebisa bango so tokomi awa bomona bana basi na mibale mitakala
botala bino moko lelo botala mwana mwasi mwana mobale miso apparent pataba kitisi kaleso nyonso libanda botaba receveur ya mituka donc mitakala soni ezate botala bamama ebele tolo libanda tongisi blues edesine kao awa nyonso mabele libanda donc nuit de 3 jours donc bato bakomi kolala donc bato bakomi kosala makambo bazoka soni te mpe awa bato bakolinga so kosambela te bazofinga bakofinga nzambe mingi banzambe ya lukuta makambo ya lukuta mpe na temps oyo amour ekozala te alobi bokoremarke mama kulutu alami tshunga bana mama leki baza nzala ya oliaka na bana na ye mais azobenga bana moninga te donc temps moko difficile bato bakozanga soni abika na temps oyo bokomona mwasi azobala na moninga na ye mwasi mobali mpe azobala na moninga na ye mobali kakao bokomona mpe na periode yao moto azobala mpe mbwa adote mbwa ko c'est normal adote libata eza nuit de 3 jours makambo ekokoma mabe makambo ekozala malunga te donc na nuit de 3 jours souffrance ekosala on dirait leki na minute wana bosambela nde mingi mpo boleka place wana mpe bomona bagere mpe partout bapays mosusu ekokota na pays mosusu obunisa bango ka pambapamba gaere baomona yango eza na likambo te ya lukuta na te yango na 2000 ans meti lelo na okontinue koteya likambo oyo bazobenga yango nuit de 3 jours pourquoi bazobenga yango sommeil spirituel c'est-à-dire bato baokota na distraction baolinga osambela te oyebi lelo kobenga bandimi boya jeune na église balobi te nzambe agena déjà mpo na biso balingi bapriere te balingi baintercession te donc bakoti na bulembu balali pongi or que yesu avant akufa erake ngomba na basali ne alobaki bolala te etikali moke baya kokanga mwana moto or que na temps oyo mpe tokolala te mpo yesu aza prêt aya donc yango babenga yango sommeil spirituel babenga yango nuit de 3 jours mais eza ba 3 te 1 2 3 te après eto obimao direct okokota awa na ligne oyo ya mokuse oyo bazobenga yango la paix du courte durée paix ya courte durée tokota na paix ndenge bible ezoloba ke na mokana soki ya 1 Thessaloniciens je pense chapitre 5 je pense so 3 so komi nakanga nanga verset te lukaka na 1 Thessaloniciens balobi bokoyoka mokili ekomi paix soudainement eza enlèvement effectivement paix wana tokokota awa lire na biso tozokende na paix puisque nzambe ayebisanga awa bokole remarke ke bokoti awa so bokoti awa bozokota na souffrance soki bomoni bozwi président ya chrétien boyeba bien ke na nsima eza paix na Congo awa nzambe aloba na bamessage na ngai nyonso naloba so bomoni ka président de la république na Congo na bino akoti chrétien boyeba ke bozokota na paix mais paix wana eza molai te eza courte durée kana paix oyo bokota wana enlèvement eza mosika te terase bomoni oyo na oyo eza enlèvement oyo eza lola oyo eza mabele donc oyo espace donc na nsima paix eza enlèvement siko nzambe alobi bokeba na paix bato ebele bakoboya nzambe mpo na nini na paix tokobonga eza lokuta te bapromese bozoyokota nzambe ayebisanga ete okota paix awa bato ebele bozwa mituka misala ekofongwama bozwa mbongo bozwa biloko vie ekozala bien dollar ekiti bokomolia mwa bien bokomolia bien disons mais
kana pe yango nzambe alobi bokeba distraction ekokɔta mingi na bato bato bakondima kosambela te bato ebele baoboya bino bolobaki awa lèvement eza na 2000 ans wapi yango mpo omoni nasomi mutuka paradis yango oyo paradis yango oyo Yerusalem yango oyo botika biloko na bino mpo papa lifelo eza te bato bakoboya nzambe awa ali tozokende nango mingi bakoboya nzambe me nzambe alobi ere bokoti na pe awa bino bakretien bokota na distraction te bosambela lisusu mingi bogene lisusu mingi puisque après paix eza enlèvement mais soki bozosambela te soudainement enlèvement ekoya lelo tozawa tala pe yango oyo biso tokangami na pe pe ozoyoka bazoloba partout bazobongisa mboka bazobongisa bapays bazokobongisa bazosala boye tozoyoka yango yo mwana nzambe kokota na distraction te tokota na pe kala mingi te tokota na Congo to monde entier mais oyo balaksinga na biso na Congo po toyeba pese moto aposa question ezanga tokoyeba ndenge nini ke awa tolingi koke na enlèvement nde balobi omoni epa na bino na Congo erbe omona président chrétien akomi président net faci aza président chrétien on est très dangereux donc faci aza na signe nzambe eza très dangereux vraiment eloko na teya depuis 2000 ans ya teke po faci be eza po faci akoti président te eza eloko na teya baluka na cassette ba omona baluka na ba cassette na ba église batu na ba pasteur oloba de batu na ba église nyonso na teya ba KDC ba protestant be ma faci hein mais nzamba yebisinga ke moto akomema bino na pe aza chrétien bonga namoni mpe moto yango osambe na veye azodi na badanse bonga me tout te vraiment ata bino mona dosala kaki tribalisme te bible elobi toute autorité vient de Dieu eza nzambe alobi toute autorité vient de Dieu ebo nzambe aponi motu nga naza nani mpona contredire nga naza nani mpona contredire bandeko ya Congo bazalaka na kimia pe ezoya batalaka schéma na bato bapoza baquestion sikoyo balobani mpo na pays na biso nga ayebisa bango bozelaka schéma yango yango oyo schéma oyo totia yango na elamba mais bayibi elamba yango lelo totie na papier totia yango na elamba oyo mpe amoni ke adekore yango bien na elamba aya kotikelanga nzambe opambola ye mpese liboso eza garçon ya KDC adesine yango na elamba e namoni na okende na mwa papier boye ala desine elamba bayibi yango c'est-à-dire biso tozawa na angle oyo na litona oyo na tâche oyo awa eza place yango ya souffrance ya butu toza na butu donc temps oyo eza temps sommeil église elali bato balali bato bakoti na discussion mitema mabe ekoti ebele omona moto abali mbwa ozomona ngo normal omona moto abali moninga ne mwasi normal moto motema mabe bazomonaka normal eza sommeil mais temps moko tokokota na paix pe yango babenga temps messianique e tokóma na temps oyo tokomi bien après temps oyo eza nde enlèvement mais problème eza nini bakretien bakota na distraction te na paix eza te mpo otongi emeuble obosana nzambe eza te mpo osombi mituka obosana nzambe yo oyebaka ke non mama de boa teya biso en plein paix ekozala enlèvement sikoyo ngai nazala prudent yo eza bongo sikoyo nzambe alobi moto akomema bino na paix akozala chrétien président chrétien mpo na Congo mais mpo na bapays mosusu nayebi te bayebisi bango nini awa bayebisi nga mpo na pays nanga puisque kufa oyo nakufa na Congo exemple baopesaka ya Congo baokepesa poto te puise nayebi poto te babi mpo boyebake tolingi toke na enlèvement soki bomonika président ya chrétien azwi pouvoir boyebake awa esili enlèvement eza mosika te eza nzambe alobi sikoyo etoko osilisa pe oyo na nsima mpe eza enlèvement
et ça l'événement moussoute. Donc après paix et ça enlèvement. Nde batu baroti kalawa baroya kokuta na grande tribulation otolingi toloba. OK. N'évitez ça comprendre les Très bien. Nakuna peut expliquer. Na expliquer. Merci. C'est juste l'ambiance de cette émission. Je garde ça jalousement chez moi au bureau, donc on a récupéré en moi. On a regardé en moi, maman Déborah. Problème t'es. Mais pour les aider à moutou. Hier, Michael, quand tu as dessiné, ça va, on a la yeux. Donc, moutou a l'ingénieur Tindelae, na DHL, à Salingassi. Merci. Si quoi est à l'obi, on comprendre, Nabi. Si quoi est Singabo. Bon, Monica Herbo Kota na Pewana. So bo longwe na nini na bo longwe na ni atwa jo Herbo Kota na pe antichrist akoluka ko pusana maleme antichrist awa na dans so pusana te mais herba to ba kota na distraction akopusana nde na monaki mutu moko atelemi mutu wana nzoto na ye mobima bakwanza bambuma elongi na ye awa atie 666 awa na tolo akomi sameni li nga na tuna nzambe sameni li yango elingi eloba nini ti lelo nzambe ayebisanga te donc alobi awa mais aza antichrist awa akomi sameni li awa 666 nzoto nyonso bambuma nde na tuni me moto bambuma nzoto nyonso nini nzambe alobi ke bambuma wana eza barichesse moto omoni awa aza na mbongo ebele moto omoni awa aza na sorte ya bindoki nyonso mpe sorte ya magie nyonso ye nde moto akoluka séduire mokili so ozwi mbongo na ye abeti yo kashe mpe ye ndenge aza wana akoséduire basali na nzambe ebele bakokota epa na ye mpo apesa bazwa mbongo na ye ye sikoyo abeti yo kashe sikoyo so abeti yo kashe na ye oteki deja église no na maboko na ye église ekomi ya antichrist mpo ozwa mbongo na ye soki na kati ya église enlèvement eye enlèvement ezoya antichrist aréclame butu na yo ok ozo comprendre moye bamata te mpo ozwa mbongo osala misala église na mbongo ya antichrist mais soki eza na belui na kati ya église wana belui bakobana obima avant donc mpo bakende lifelo te na antichrist sikoyo na mbala moko ayebisi omoni moto aza antichrist avant enlèvement aza mpenza na succès mingi te mais succès na ye mingi ekozala après enlèvement na bi mpo na nini avant enlèvement aza na succès mingi te abi mpo saint esprit aza na mokili na oya kovisite fiancé na ye épouse comme saint esprit aza na mokili erbe ozoprie faire ezodérange misala ezodérange ye sikoyo aza na puissance mpenza mingi te sikoyo bayebisinga tala sikoyo méthode akobimela bana nzambe abi tala tana tali namoni moto yango nano nzambe atuninga oyebi les 7 tonnerres nabi nga na yoka na bato ya Abraham baloba les 7 tonnerres babi eza na apocalypse babi eza na apocalypse 6 yo yebi yango nga bi nana oyebisa nga na yebi te abi est-ce que oyebi ke les 7 sceaux les 7 tonnerres les 7 trompettes efongwama nga bi nana oyebisa nga na yebi te abi efongwama déjà ka mokolo oyo yesu akota na église oyo ateyaki makambo ya l'esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Era lobi makamowana après, azwaki beaucoup azongisaki na mesate. Beaucoup na ye, era banon lo era tangaki ezaki na mesa. Mais era sisi kotanga,
Oli azongisa na mesa te apesa ngo na ba serviteur. C'est-à-dire yepsi bango na fongoli déjà botu ko continuer misala. Vous comprenez? Sikoyo abi les 7 tonnerres, les 7 sceaux, les 7 trompettes et c'est fongama déjà. Habita makambo ezo salama na les 7 tonnerres. Vérifiez bien. Ngape na vérifier. Na monika même mutu wana. O eza nzoto bamboma. Amati na punda ya pembe. Alataki sultani ya pembe. Bazui couronne batie na mutu. Mena loboko asimi likonga. Alobi nga na longi déjà. Mais mission na nga mikolo, il faut na longa épouse. Église épouse naza bituma nango. Mama yango na nina yebsa yo. Tika ba finga yo. Comme ba remarquer que oza épouse, o bani déjà bituma ba ko finga. OK. Donc antichrist a lobby bituma nangai na longa ya liboso awa mikolo na il faut na longa quelles que soient les conditions, il faut na tia épouse na par terre. Donc azana copie ya kolonga épouse. Si quoi bayeb singabo ta la forme à côté omoni deni nabi amati na punda pembe alatini nabi sultana pembe na mutuni nabi balatse couron na loboka simini nabi likonga na munoka lobini abi na longi na soke lisu kolonga, c'est-à-dire alingi kolobabo Satan a fait alonga déjà monde mokili na jardin d'Éden. Alonga Adam na Ève, alonga bango kolia mboma bale. Tozo botama na lisumu o eza ya Adam na Ève. Malgré bongo Yesu aye ko racheter biso. Malgré alonga mokili, Yesu aye ko racheter biso. C'est quoi ça jaloux? Bato na longa bango po bazala esclave na ngai. Ndenge nini lelo bakomi lisu na monoko Jésus. Il faut que longa lisusu épouse wana. Yango bituma na ye mikolo. Eza lisu na ba païen te. Bituma Satan mikolo eza na ba chrétien. Na bato ba semble la véritable Nzambe. Ya zo bundisa bango. Ya kolinga te motu nyonso o azo ko invoquer comme Jésus. O azo yembela Jésus. O azo ko adorer Jésus. O azo landa doctrine à Jésus-Christ. Soki ka yebi yo abandele obituma. Mais zala kaka ya kotelema. Balobi ke mikolo atie trône l'église. Pe azo rôder comme un lion. Mais aza lion te. Azo rôder libanda te. Trône atie libanda te. Atie penza na église. Yango wana. Ozomona motoyo. Nde na moni mbala moko. Fula batu bazo landai. Ye alobi boye pa nanga na opesa bino mbongo na opesa bino bilamba na zana nyonso batu pe balandiye batu balandiye belé po bazwa bambongo na mona na ba pasteur belé bakezwa pe bambongo wana na mona ba prophète belé bakezwa mbongo wana na mona ba sango belé ba master bazokezwa bambongo nayi bakomi na sima nayi yo Nzambe na biso Yesu na biso ye bakomo landa antichrist bango nyonso bakomi na sima na ye babi omoni tala ye bien a forme azo ya sikoyo azo ya lokola mwana ya Nzambe lokola Yesu na Apocalypse 19 Yesu aye likola punda pe amati na punda pembe ye pe na punda pembe Yesu na sultana pembe ye pe na sultana pembe Yesu na couronne ye pe na couronne Yesu différence ni Yesu couronne eza ye muto alati ete abotami nango mais ye ba pesi ya kopesa différence lisusu ani Yesu azana epée mais ye azana likonga Nzambe yebsinga ko yebi likonga eza ba parole à destruction eza parole ba faux enseignement likonga eza o ba bama Yesu ne kulusu Yesu ne kulusu ba bama ye likonga oyebi na basete a criate elle batie basete na moto a criete elle ba bete maboko a criete elle ba bete na makolo a criete mais ni konga isugisi ye pum a gangi
Ye Satan Nicolas sana likonga. Donc parole la destruction ma casse. Aye likolo te. Aye na makama makasi sobo zabo moko te. Ndemba yebsimso na deje porte à Jérusalem. To simana Satan kolonga bana Nzambe. D'ailleurs longi bango. Il faut qu'on bonde la parce qu'il y a déjà trop d'église. Na tuna tia trône. Abi au moni trône na tia den. Ba sali na Nzambe belé ba kezwa ba numéro et pas antichrist. Ba zo à côté en église. Ba te à Jésus te. Ba te antichrist. Mais ba lati poso ya Jésus. Ndena antichrist a lati la ma pembene de toi bien. Aboy ko lata noir. Akali question na ke na noir. Ba tu ba rondi maté. Na ke na pembene de musanto. Aye na forme hypocrisie. Aye na forme amour. Azo sunga. Tala mbongo ezawana. Yake pana nga kozwa mbongo. Yake bansema ka bongo. Na bisiko to yebendeni. Abi akozana bansema repentance te. Yazo discret ka batu na likonga na ye. Et puis batu ebele balanda ka ye. Babi omoni Yesu kurona ye abotami nango. Esaïe 9 so lobango. L'enfant nous est né. Bakobenga Père éternel, bakobenga Dieu puissant, pe bokonzeza na mapeka na ye. Donc abotami na bokonzi. Mais oyo ya Lucifer ba lati ya ko lati. C'est-à-dire erazaki ange likolo, ba pesi moi grade ya ko yemela Nzambe, lelo atomoli mapeka. Eza grade na yete, mais ya Jésus eza aye. Yango wana ba lobi bokeba na tanga oyo. Nambala moko baye kotatsanga punda mibani. Punda wana je m'excuse azaki na maboko ba pese mbeli ya mulai asimi mbeli. Moto avana punda wana ba pese mbeli ya mulai. Punda wana ya rouge. Moto pe alati rouge. Na mbeli tala mulai. Moto abani koloba na monoko ne. Que nga mission na nga na ye kolongola kimia na mokili pe na ye ko kabola Yesu alobi omoni mutu wana yoka ba parole alobi aye ko sani nabi aye ko kabola pe kolongola kimia. Jésus alobi nga Yesu na ki kolongola kimia te na ki ko kabola pe te na ki ko sangisa me mutu azo longola kimia ezanani nga kote na yaki kopesa kimia malgré ba pese mbeli ya molai mbeli wana eza parole te eza po égorger bato ye moko alobi ke nga na obana donc na olongola kimia moto asakani na nga na égorger ye moto asakani na nga na bomi ye Yesu alobi tala omoni koma yebi ke naza epe ye pe aye na epe na ye mais epe na ye ezobikisa bato te ezoboma bato. Omoni antichrist mission na ye aye ko diviser boko ye bendeni ozana baseimaka ya division ye aseimaka papa na bina zandoki ko lobsake lisute mama na bina zandoki bengana ye na ndako bandeko no na mboka baza bandoki kima bango jamais ko yebsote ke papa na bina zandoki joye yaka na l'église to passer délivrance jamais ko lobate ke mwasi na yo azandoki yaka na ye na église obie mobali no ya zando te oyo kaka boya libala wana mobali wana so landi ya zandoki mais banda temps obala ye omona ki ndoki te banda temps obotama na mama na yo omona mama ndoki te ok ero botami na bandoki pour sauver bandoki mais yo lelo oboyi ba parents na yo mingi baza kishasa ba otelenga bana bandoki ba obenga na bango baza na balabala. Mais to moni te bato o baza ba onje o ba lota bano est-ce que to moni bana wana ba bomi bango ba passer le belo ba logoti bana wana est-ce que ba passer ba kufi mais combien ba bengadi bana na bango wana enseignement ya antichrist azana epée ya mulai yo comment on dirait sa parole mais sa parole te eza ko boma aye ke naza muto ba sacrifice donc erozo landa makama Satan mission à Satan eza kolia yo tanga na mukana Jean 10:10 balobi aye koyiba aye kobebisa pe aye koboma akoyiba nini étoile na yo
akobebisa nini misala na yo pe santé na yo akoboma nini nzoto na yo mwana ya nzambe okoki kozala te motu oyo azoyoka banseignement sans kodiscerne satan na phase oyo aye na épée mais alobi ke na ye kokabola mpe na ye koboma na ye koégorge nzambe aégorgea te au contraire yesu andimaki ye moko abami égorge ye mpo biso tobika yesu akufa na ekulusu mpo na biso akoma ngombe na ekulusu mpo biso tobika mais oyo aye koégorge bato eza nani ezali antichrist aye na forme ya jésus christ mais aza christ te na troisième cheval nde batalisanga cheval noir cheval noir oyo azalaki na maboko asimbi balance moto mpe alati yango alati mpe teni noir sikoyo namoni moto wana balance yango ezomesure nini balance ya jésus amesuraki motu oyo abimi na brisement ero bimi na brisement osokoli déjà mai bapakoli yo mafuta apres batie yo na balance mais oyo aye azomesure mokolo apesa yo mbongo amesure mbongo wana mokolo apesa yo elamba amesure mokolo apesa yo nguba amesure eloko na eloko azopesa yo eza mesure donc azopesa moto eloko apamba te mpe ere azomesure azotia mpe prix omoni nguba na ngai napesi yo opesanga mama na yo omoni elamba na ngai olati pesanga bato na famille na bino omoni eloko oyo pesanga lisu na yo omoni oyo pesanga suki no ya motu donc apesa apamba te azomesure mais orke na jésus christ ere atianga na balance alatinga bilamba na ye apakolinga mafuta na ye asokolinga na savon na ye atenga balance asenga nga eloko te ka ere nakoti na balance ere basali eboye ye alobi tokei c'est-à-dire yesu apesa ya pamba mais oyo azopesa condition oyebi mikolo bachange stratégie bachange stratégie oyo nasenga na ngai eloko te sala pamba ere osala pamba mais acalcule ka ere okomi 60 ans aleki ndoki ebani komanifeste nga nazwaki ndoki te apart ka mokolo moko nakenda na nganga moko boye azwanga mpe eloko te mais akotisa oki ndoki te akotisa sorcellerie inconscient ekoke manifeste na kimokolo mpo ayebi ke na kimokolo kozali so ya courage oprie te mama Déborah so te ya boye mpo nano akomi mpenza mokolo makasi te enokolo ba 60 ba 70 ans nzoto elembi nozali so makasi na prière te place wana satan abimisiki ndoki aleini yango bomona bamama ebele bapapa ebele ere bobanaki depuis bomwana azala na ndoki te ka ere akomi mokolo oyo akomi ndoki eza eloko bakotisa ye kala azomiyeba te mais oyo aza mwana nzambe oremarke na ndoto omona oloti oza na fete oloti ozolia misuni na butu oloti mibale ya butu oloti yo na avion omona poto te me na avion ozoki etambola wana belui bazala bongo mpo baluka nzambe aluka paster ayebisa ye mais so oza elui te okomprendre mpe te donc antichrist azosala biloko moko ya mayele donc yeba bien ke eloko nyonso satan akabeli yo un jour akoreklame yango satan ne donne rien pour rien ya visa intérêt ata lelo atongeli yo bandako un jour akoreklame puisque aza na balance azomesure eloko ne nyonso apesa bato donc aza na komesure ye azomesure soki ateo na balance amoni kozwa eloko na ye na minute wana yebisi oke oza yanga yo oza yanga omoni okomi riche omoni ozwi mituka omoni obongi oza yanga azwi kashe abeti yo awa avant enlèvement kashe bazomona o visible te avant enlèvement caché eza na esprit emonana te mais après enlèvement ekomonana mpenza boye visible biso topasa mona moko délivrance o nzambe alobaki ke azwa déjà caché na libomo bobondela tobondela mwana wana 666 ebima na loboko mwana ngo lelo aza magicien akoli lokola akomi grand garçon lokola bapotre mikael mais grand magicien na libaya lubwa donc mais ere azala mwana mokebe ekri ebimi nde plek nzambe ayebisa biso ke 666 avant enlèvement eza na esprit
so ozwi yango okobima lisusu te mwana wana topase badelivrance papa na bongoli motema mama na bongola motema bandeko ne bakoma oyema na bachoral mais ye lelo aza magicien era akoli akomi magicien puisque aza agent diable yo kolinga te babete okache il faut kozongisela satan nde tolobaki chiffre 2 c'est la remise ou la division zongisela ye loba na boyi makambo sino te okozwa 666 na punda ya 4 punda ya 4 namona yango couleur à pâle donc on dirait flou donc couleur moko kitoko penza te on dirait flou on dirait soki ndenge nini ye moto amati mpe alati elambaka abongo yoka siko nde baposenga question ke est-ce que baza bato différent yesu aposenga bato baza sorte ya bato obieka moto moko na bite nelongi ezaka moto moko donc ayaki liboso na forme oyo achange forme oyo azochange malgré azochange bilamba mais elongi ka moko wana siko awa yoka moto yango na 4e poudre alobi aye koloba ke ngai ayebisi bato baalanda ye bino bolanda nga yoka nayebisa bino lelo komo na nga liwa naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo la bino, moi, mon kio naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pona zela susu. Pona eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yeso mona makama bongo na Monde. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na Monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à uzika biloko kolia. Eh maman Nazareta Nzambe pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà Bouzanango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokonzinga atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te